Bonne année 2025 à tous les Gaulois du monde, à tous les gladiateurs. Bonne année la Batunio Sobalingara Pazuria, bonne année la Batunio Sobalingara Nika Boronina. Voilà. Bonjour, on a abonné Langaï. Bonjour à tous les Gaulois, mes abonnés de Gaulois. Bonjour à vous. Dorcas Bolokoko est de retour sur YouTube pour parler de Ferregola. On a des punitions à péter qui bino ba Gaulois. Na lo bagi na bino il faut moyo raposa na ngapona ya. Bon comprendre que bwana soldat na bino makasi avandi wa Bolokoko. Donc il faut arayer ya olobela papa Hervé. Boleli na lingara bino mingi le Gaulois na portera bino na ba cœur nanga. Hein, je vous aime cher ami Gaulois. Na lela bino ya trop tia j'aime les Gaulois. Tia j'aime. Ah ba Gaulois tia ba j'aime s'il vous plaît to liker to commenter. Dorcas Bolokoko Gaulois est certifié. Mutu babwara libanga tamor etikala tilelo mutu longola libanga na ngana zate. Babwara bango batu ba défendre faire mais yangai on dirait faire simbarane mapata mukolongo. La maman de bébé star Bolokoko. Les Gaulois, je suis de retour sur YouTube. Natalaki na TikTok pour parler de Ferregola parce que j'étais tellement énervé via Mambele Kaka Oboyebi et Nalobaki 2025 bato ba yebi to solo la kina bango ba papa qu'ils ont qui voulu ba mes condoléances na José Maké Sevi Kitoko Oya Bungsi grand frère naïe depuis Paris, sincère condoléances à toi et ba Gaulois bolela qui est belé la présidente de tout le Gaulois Mama Bernice Mbumbu Laura Tendance ma sœur chérie en tout cas ba Gaulois nyonso ya monde entier bozala qui vraiment ebelé ya kota la Dorcas Bolokoko ya rokomelanga Bolokoko YouTube ezozanga yo Bolokoko toza besoin na yo sur YouTube Bolokoko sala retour na yo tolinga koyoka yo tolinga kotala yo tolinga komona yo parce que tu parles bien de notre artiste Ferregola Pazuria Nika Boronine. En tout cas je vous signale que je suis de retour TikTok ezali page Facebook et si comme tala ba vidéo na ngape ezali toza wana torolembate torolobela encore notre artiste Ferregola Pazuria. Beaucoup de gens beaucoup pese miliki. Beaucoup de gens, beaucoup de tapotage, beaucoup de gens, je suis de retour à Watozo le Belabongo, Makambouya Papa Hervé, Balobi, le chèque avait dérangé, bah le premier. Le chèque avec dérangé, bah le premier. Bino boza bah le premier de la classe. Bino boza bato boza ko gagner. Veut dire que na combat, ton na challenge, on toza ko sala bino ne bah le premier. Mais bozo banga dernière personne ndenge nini. Comment bozo banga l'échec de la classe? Vous allez la poser. Gaulois tchelanga j'aime. Vous allez la poser. Vous se paniquer te, vous s'agiter te. Vous s'agiter tellement trop. Et là on réveille que vous avez les premiers te bino ne ba l'échec. Bato molo ba bilan à faire Ferregola 2024 les âmes avec que Dieu vous punir. Bozo le bango par méchanceté. Bozo le bango pour na motema mabe o bolingara Ferregola te. Parce que biso na bino to moni que bilan ya Ferregola ya année 2024 et va tellement bien. Beaucoup de réussites na 2024. Ferregola beti concert na mois d'avril. Adidas Arena double. Oyo batu batondi mukola liboso batu batondi na mukola mibale. Aye ko beta na Genève Arena. Tomoni ndenge batu batondi. Bato bakenda ko beta na Suisse bayebi ba réalité ba concert le na Suisse. Suisse est un pays très difficile muto beta payer réussir. Mais faire un bêta payer à réussir na katia Genève, na katia Suisse ou na Genève. Bandeko. Bila mutuani yara mabe. 2024 faire salika mabe. Bon là bango pona mutema mabe parce que bozo e bolingara le padre te Pazuri yani Kaboronina. L'homme du moment, bah le but de chèque avec déranger bah le premier. Dans le là fort le padre.
bozolo bango pona motema mabe to bozolo bango parce que bon on a besoin de se pelisa bateau bino boyaka ko défendre. En tout cas, je vous signale boya to faire la guerre à YouTube bango bien, je suis de retour. Na TikTok na melisa bino pema. Facebook bo kokate. Na ye lisusu awa. Na zongi na bi 2025 ko le toy bon le 6 janvier. Na ye na ye. Na ye pena na ye avec force. Na zongi sko mobimba. Oya roya rolapa. Oya roya akolapa. Parce que moi, je vais faire avec détermination. Non, je vais faire une blague dans la blague pour parler de mon artiste. L'artiste que j'ai toujours aimé. Concert na biso ya Bumba. Na rotia ba petit tu manges ah ba tu bata là-bas mona. Bon mon réalité ya concert ya Bumba. Comment stade wana ezala qui plein. Mais malgré ça bozo mona. Boni na bona tisa faire ka ba chèque ba concert na bino boto beta. Oh musa beti na kimpese concert na yebité. Wana eza concert, tu eza barbecue. Bon moni comment stade Bumba ezala qui rempli. Bon moni comment batu ba tonami na kati stade Bumba wana batu ba des Gaulois et des Gauloises et des gladiateurs. Oh yo ba remplir stade wana. Muto aza makambute bandero ba bolingo. Muto ba gagner ye bon batu ba okende remplir ndenge nini. Faire auto beta na fikinya totali to moni ba sali. En tout cas plus 2025 ba Gaulois ba supporter nga pour 2025 na ye ma bé. Gaulois supporter nga na 2025 oyo. 2025 on a ma bé mutuna zo tient na place na ye. Mais na ofu l'année ba musicien ba yumate. Ba musicien o bazo luka rancune na erina na faire comme héritier. Oh la zone faire ma papa ya faire. Tel niveau faire à remplir Bumba wana. Est-ce que héritier les là ba bandeni mokili yo ko remplir Bumba bongo. Bano wana ba koso bano wana ba Gaulois révolté wana. Oh bah où c'est pas faire. Bah comme Nicolas $100 Nicolas Nzalaba e pa na yo. Yango ba biso ba Gaulois ko molinga biso mingi. Gaulois. Botika le mana le bala bino parce que o moni le bandeli. To luka to vanda bieto bongama. Parce que le bandeli. Ba Gaulois. Molinga biso ba bolokoro oyo. To vanda na galère na pasi. Na robenga na ba otio musika mouvement ya faire naza. Na changer langage na ngata envers papa Hervé. Na bundela toujours faire biso ne ba vrai Gauloise. Biso ne ba tutolinga faire to porta kay na ba cœur na biso. Biso ne ba tutolinga faire na amour vrai. Bato bino bo betela itolo ba yaka na intérêt, ba yaka mbongo. Faire en paix ça te ba simi vela ba kimi, mais nous sommes toujours là. 2025 on a ma bé. Je vous dis hein, na ma bé mon 2025 oyo. So iboko kanga te do muta muta fila na place na ye. Po na ma bé. Retour on a fait les retour moko ya ma bé. Donc na ma bé na 2025 on le golo la nenga ko sarana te. To solo la, na peza ma bé. Da eto beta peza ma solo on nenga ezala to sa mamango bien. Papa Hervé 2025 oyo. Batu ba oya ba olo ba gange belé. Faire rosa rankine héritier à niveau na hote. Héritier tiens, on a mutuna, c'est la Gauloise qui parle, les Gauloises est certifiée de faire égola. Ne venez pas de chercher, on a un problème, on a créé na faire. Yo a un niveau faire été. Faire ça, ça nous rankine, alors faire ça, nous rankine oser. Ce que faire ça, nous rankine, yo a le droit oser pas faire. Tout solo là. Bino ba spiritas on doit conduire héritier na erreur. Héritier m'a bébé ko salaté. Héritier nga vana afala ata ba disque belete.
Bon, on a un problème, mais disent que vous avez simbaté. Au lieu de chercher la solution pour votre star, excusez, bon, vous avez ranking affaire. Attends, est-ce que tout le monde est salara? Mouton, vous avez ranking affaire. Est-ce qu'il y a besoin de ranking affaire? Maintenant, vous avez Gaulois révolté. Oh, le moyen pas faire. Bon, qui est qu'on a dit qu'on a 100 euros, 100 dollars au héritier à l'opé Sabino. Mais bon, conduire héritier n'a rien. Pour héritier, moi, tiens, Vandiwana a émis très bien le loti lobby. A refaire un qui n'a fait été. En fait, on a tétitesse na moutou makasi. A la tchabatuke yazaye. Héritier Keba. Non, to kokangati. To na yara mabe. Héritier Keba Silama. Kabela banana ba 100 dollars ba liya bien, mais gérer mignon na bango. Et puis yo saï yo. Yo saï. Tel artiste comédien yo pour comme o azal lelo comme des fois teka ki moto yo Keba la Gauloise est de retour. Keba yo fiston saï Keba na kebisi on a comme affaire yo saï ba payer on faire ça na vie saï yo to ba bende mo yo so la yo makaku ngwa yo ma plein on fait ça Adidas ça rien on fait à Betty yo de ça yo na vie no salango yo ça yo ça maman na vie no Keba bo Keba na comment faire rigola mais ça sur le bel numéro 1 vanda kimiate sans ami intime ya numéro 1 vanda kimia que non comme numéro 1 sans mukala to yone bo mama na lié ki mwasi na mobali zala kimia silama to no mona ba mama na misa bazo sala makabu ba sa ba anse nous olo bazo sala bazo louer ba place pour na resekisa ba batu et puis ba sa ba plein yo ça yo louer place nini yo tala mboka ti villageois oyo Keba na faire ça na ye boloko kwa ye Keba ngai en tout cas de regretter na nga oyo na oyane ko régler ma compte na bato ba finga faire nga na osana nga nini te oyo fingi faire na fingi yo bocha mutuka soit disant que mutango faire nenga za na boye a makambu te bino ba artiste bo défendre ba za makambu mais bon ça fait rekandenge nini tala faire ninga zo frapper bino zo beta bino bo kende te bo beti ba concert na bino bo luka batu ba lobela ba concert na bino banda mo bandi ko beta ba concert ezo leka inaperçu batu ba zo lobela ba concert na bino te oye bo luka ba futa ba mba one bo mesana batu ba lobela ba concert na bino ko wate mo komi ko tinda batu ba ne ko finga faire Yaya, faire ensemble à mouton mona. A signé bêta accord à Rena, tout le monde m'a renvoyé salami. Mais je vous promets le Gaulois d'ici là, je crois que l'année 2025, bon, on peut se dire date à concert à faire. Pour ma Gaulois, pour tout le monde, on va faire et ma casse, on dirait, bon, on n'aura les pas de rete, problème est athée. Le roi, bon, on n'aura les pas de rete. Bon, on la kimia. D'ici la date, c'est au bima. Nani alobelaka faire boye na fungola bino le morbo yeba nani alobelaka leader nanga na bi ke faire alikola tous les leaders ata yo telemi obina ke fiyo le ki faire non dimote pour na bi ke faire alikola tous les leaders tout quand je dis tous les leaders bino tout botire bwana sa faire alikola bino yawo bomoni succès faire déranger bino Boki mebe masege mignote Boki mebe masege mignote Po boki da faire nenga lobi Aliya obeta concert na Canada annulé concert wana Po na ozele bemba sege mignon Boki ma ebembe ya sege mignon te Artiste oki mebe masege mignon aza faible Bolingaka franchement boya tous affronter
Moudoroki me masege mignon te. Biso tout au côté ne masege mignon. Le padre à Rosalawana. Moi qui me masege mignon te. Ma place à bongo te ba bato ba na fixé bato ba na fixé te ma place à bongo. Ma place à bongo te ba muto aza na fixé muto na fixé te ba bongo ma place à bongo. Donc oyo qui me masege mignon. Pour te royer ba nanya na fixé nanya na fixé te jour wana. Donc muto qui me masege mignon te. Biso ba golo to accompagner faire jour wana. Biso ba golo to zala jour wana be masege mignon. Muto qui mate. Golo to continuer à soutenir faire et to le mate. Ba golo nyonso ya monde entier. Bolanda ba campagne ba to sa pona faire été. Bolanda maloba ba tuté ba pona faire. Ko le mate goloa biso to polara te bango ne ba polara. Po bato ba polara ba tiara bango kate.